bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Baindo totelema sengo pese soko mesura banda ko na bino epai wana bozwami ebele kolanda émission ya conscience émission éducative émission kelema na likanisi moko ko lakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe yazali ko kende wapi nde yango mokolo na mokolo to sala ka effort ya ko kende ko kundula bandeko nyonso bazala kana makanisi ya malamu na tina ete ya ko sosolisa etuluku to bandeko na bango bazwa kaliba kwa kolanda kabiso na manaka na biso baindo totelema lelo mokolo molelo to kolobela c'est Mboka Congo politique ya Mboka Congo tout ça c'est que élection en 2006 et na 2006 2011 2018 peuple a bénéficié na nini na 3 séances électorales on se doit ko l'élection yango to sola pe masolo musu sur guerre ya est o mokolo na mokolo ali ko sila te mokonza Mboka ali ko multiplier ba mayele ba effort ba voyage et pas yo pepe to uti ko sopeli susu gouvernement esika o ekota ki na fonction déjà une semaine déjà en ndambo et pas yo pito moni mokonza Mboka a renouveler confiance et pas le premier ministre Sama Lukonde et pas yo ameki ko sima côté défense côté économique défense pour la sécurité ya Mboka économie kolandela na kati ya Mboka ko lezali ya malamu te biloko na nyonso to ko solola yango na manaka na biso mokolo mo lelo ya baindo to telema lelo masolo ba lelo mingi ozabna pis mingi sur politique kasi boyebi manaka weza la ko telemisa makanisi ya baindo ko telemisa makanisi ya baindo zana ba domaine nyonso na science na politique to pe na bonzambe nena mokolo mo lelo to songisi susu kila ningeleka na tina ete ya ko soloana bango pona masolo etali politique ya Mboka na biso Congo kila ningeleka mbote na biso mbote ndeko mopanzi sango pe mbote na bandeko banso bazali kolanda biso kila ningeleka actualité nanu yambo to kota penda na kati ya masolo na biso actualité zali dominé na gouvernement Sama Lukonde et pas wapi to yebi ba remaniement uti ko salama chef de l'état ameki ko telemisa mona Mboka Jean-Pierre Bemba neteni ya défense ba telemisi pe mona Mboka Vital Kamerhe neteni économie ba vice premier ministre économie na vice premier ministre ya défense kolandela nanu bato wana mibale kolandela expérience bazana ngone Mboka ne batelemisi ya bango nini penda peuple congolais ko kotala akoki osela sir bango matondo mingi ndeko mopanzi sango na motu na botuni biso attaque analyste politico religieux tolobelaka makambo ya politique kasi mingi lisusu na lisu ya molimo po ete tozali batindami ya tata mokeli na ngambo ya molimo na Mboka oyo Congo soki tokotala pona moto po batie Jean-Pierre Bemba na défense po batie ndeko Kamerhe Vital na économie to espérer nini par rapport à expérience te na ebite expérience ni bazana expérience ya kozala ba politicien to expérience ya kozala ba bon gestionnaire ndeska photo motune zala yango wana a gérer kanini malamu pour lelo ba pesi a gérer to zela ko gérer susu malamu to lika ko gérer malamu soki boko memela biso na angle wana tous les deux côtés to koloba bazana expérience ya ko gérer na politique yango pe to lobelela bongo te bo lobele te bazali une expérience ya ko vanda na cercle politique ya ko kamba Mboka kasi te ya ko gérer na sens ya ko luka bolamu batu pamba te politique batu sengeli ko yeba malamu politique musala nango to mission nango ezali ya ko se préoccuper na bien-être ya société musala politique yango wana ko luka bien-être ya société ozana expérience ya kozala na kati ya politique nengo zaka na kati ya politique olukela bien-être ya société na likambo nini na domaine nini to pe bona esika ni ba pesela ka bokonzi ndesika politicien nyo so fo mitu na ka question yango wana na luka bien-être ya société na ngai donc société no comme na Congo ya luka bien-être nango na domaine nini to pe bona poste nini na zwaka ndesika to tuna mwana Mboka Vital Kamerhe azalaka président assemblée nationale nenga za président assemblée nationale azope ba mission songolo azwa yenda ko yeba ko talisa biso ngai na luka bien-être ya Congo na domaine songolo to likambuso songolo ndeso pe total c'est que ce te PCP chance na économie to mona malamu
Total ndeko mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Ah, azalaka vice-président na mboka oyo. Ah, agera pe biloko mususu ya bango mboka famille. Bon, mbuma nango ebotani. Tokotala siko nyonso nyonso wana siko to bon. Totala suite pesa bango et confiance. Bon, to espérer loko malamu, to ya mabe. To eloko te pana bango. Mais pour nanga attaque politicien na koloba boy. Ba politicien congolais o bazui libaku ya ko gérer na ba entité nyonso ba gérer. Ba yebi bien esika nini mboka oyo ebebelaka. Mais mingi baza motema mabe ya koboya koyebisa population difficulté bakuta na kanango po basuka na kozanga kosala bolamu. Ne bongo bazali kokoba kokosa bato na ba discours ya lokuta kasi ba profiter na nevete pe na inconscience ya population po ete bango politique na bango ezalaka ya komivwa misa ko bongisa ba famille na bango kasi bolamu ya population etali bango te. Bolamu ya population etali bango te. Kila ningeleka so tango bozolo bela bolelo population azali na ba regret population sokoba na kolela a voté 3 fois. To votaki na 2006, to voté na 2011, 2006 to voté peuple azalaki na nous moins ignorance pour azalaki élection liboso na kati ya mboka. Na 2011 ko la mukapende ezalaki babiti to kokosa mate ya touro to moni bato babima na ba fimbu ba campagne zo sala bana ba fimbu soki to koti na parlement to ko beta fimbu to boye. Bande kopé ba fota ki bozana ba misusu kutu baya basali ba avant kutu ko manona ba période électorale basangisa ba maman o ba bando pesa ba traitement yo fele ba bénéficier vraiment na confiance ba maman ba vota bango penser ko sakana te. To longo 2011 to 2018 to comme na 2018 bon to biki to kosa maki to ka liboso ya mibale mais ça to kosa maté. Mais to ke to voter na lelo ne to beta lisolo to bena to kosa mi. Tout ce qu'on a 2023 à décembre quand la mingi était élection ali. Conseil nini na bato ba kosami déjà 3 fois. Pe la ndenge makamezo kendele ba discours ngo yango to mona ka to soki na 2006, to soki na 2011, to soki na 2018, yango pe to so a pe na 2023, pe population pe azami ko sebele na kati ba makambo na conseil ni kopesa na population. Matono mingi ndeko na ngai. Ya mono fote bake bakosa aka mwana muke. Bakosa mokolote. Mais ba o nyoso ba ki voter baza ba dilti. Baza ba dilti bato nyoso ba voter pour selon la loi, faut ça au-delà de 18 ans, donc à partir de 18 ans de ko voter. Moto akoza la mokolo na mbula. Na nzoto. Kasi makanisi pe ekosoke landi nzoto na mbula te etikali ya bana mike. Mokolo bakosa kembala. So kosi mokolo esuka mbala moko ekoma mbala mibale te. Wana na mokolo. Mokolo. So koseka iboso. Yamba loko so kosete te akosa kinga ipe aza mutu alukuta conseil ni to pesa bande ko na biso ba congolais d'abord problème ezano ni yemo congolais no ayibi non te droit nezanini ayibi non te musala député zalaka nini sko ya zo voter député sene ngana kezala molobeli na bino oza molobeli so na likamuniti ni nini imaginez toi un congolais azovana na mboko condition ezana passe courant et yaka na difficulté mais na fin du mois ba futa ke facture lokola consommer ki courant na à temps plein. Congolais wana zozonga ndaku 18h 19h. Amwe di tshana musika ke quartier ne courir ezate tant supa bengi a courir ezate. Alobi na kokoma ndaku te po kuna courant ezate. Tika na vanda na bar na mela moko pona benda ngonga ti courir zonga 23h. To attention ezonga te. Tina zonga na wumela te na lala. Est-ce que muto na za conscient? Donc au lieu silika ndenge bakati courant. Ya lobi a compenser manque à courant ba pimelie na komela. Sko mutu wana ce qui le ba sekete ngana kende ko zala mo lobeli no na mambo courant. Est-ce que amitu ba akele belanga netini? Po eloko fo ba lobelo zano nini? Courant yo consomma kité pendant les 30 jours. Na ba délestage, na ba coupure nyonso intempestif salamaki. Facture ba kopesa fo la proportionnelle na muki à consommation ko au consommaki. O réclamer au wanate. Nenge bakata ko courant na mboka o eza na barrage hydroélectrique ya puissance makasi. O réclamer to bake neni boko kata so courant na mboka to sengili to kozanga courant. Siko mutu wana ba yebi soke na kende kozala molobeli na opona courant okatana. Est-ce que oyebi o comprendre opona courant katana? Siko akelo belo neti ni nini? Kila ningeleka to relancer bino. Phénomène mo za na Kinshasa, bolamuka ki courir ça tete on courir to gangaka.
courir bato zo sepela. Or logique des choses to ko sepela te pour na mino to ko silika po ba privé ki biso droit na biso. Voilà, moni kama kama to loba. Donc muto azana no conseil bino droit na yete. Courant na ye. Ba pimeli yango. To bazongisi yango. A sepeli on ria zongisi matondo na bato ba pimela ki yango na nko. Merci Seigneur, na yebi, merci Seigneur courir zongi. Tout ce qui mbule bande ko beta courir zongi. Donc elike za rasu de courir ko. Donc population wana so to koyi saba ka nini. D'abord bolu kana no koyeba bato bo votaka mingi minto be na ngambo ba député. Bato bo votaka po bango nde balobake basolaka na bino ba mema posa na bino na parlement. Oyo soki ekomi mibeko ndeko bongisa bolamu ya bomo na biso population. To tuna ye soki to voter yo komi député. Mobeko nini oyo ko kende ko proposer kuna baninga no so bandimi yango e ko rencontrer bolamu na biso population. Soki batu boko tuna ba soi-disant ba député to ba prétendant député. Nde bo comprendre que bele kati na bango baza na projet moko te pe baza na likanisa ta moko te ya ba benga ta proposition de loi. Au moins likambu ya loi soi-disant ya congolité. Ya congolité pe lelo. Po ba réfléchir ça na bango te. Lokolo ba réfléchir ça te, mutu moko meki mo muke ko réfléchir, bango so basani. Ba lati yango. Bango ba kenda ka ah député azo combien? Azo 10 000. To ko sala makato bando bloquer ma reçu pour pas corrompre biso. Donc azo comme député pour akoma na mbongo ndenge député ya ngolo songo ya période songo komaka na mbongo soit alekaye. Mazo comme député te pour apporter mayele ne na mboka oyo ko sala mibeko o mibeko ne ko rencontrer bolamu ya population oyo mosala politique ezali gestion de la société. Mais ce que ko sala bongo responsabilité ko sala pa na bino ba politicien kila ningeleka pona nini na lobeleli bongo. Biso peuple yo ye ato ye na t-shirt na yo ye na kepi na yo ye na nino ye na loso na yo ye na moi 3000 5000 na yo ne bo kitaka biso ko landela nsalo to sala kana yango to voter to tie like pa na yo si bitima tango komi na parlement o changer no numéro de téléphone o changer millier to komi ko luka yo e komi to komi ko senga yo aide lokola bana moko boye ba kelela bana moko ya betike plus grave. À chaque fois, vous avez des biso boya kana ba caméra, vous avez des images beaucoup collection na télévision. Vous c'est moka kana biso population. Tant que bino bosolo ba bongo bino nyoso ba dakolo ba neni bino so ba politicien. Et c'est ça les na bino. Classe politique ko to ba nito balaye ngoto c'est les siko ko ya to lo lingika. Matono ndeko. Obi bino nyoso ba politicien. Mais toza ba politicien na bokeseni. Biso tozali ba politicien na kati ya vision to philosophie négro-africaine. Na kati ya religion africaine. Mais ba o wana nyonso bozali ko déplorer bizaleli. Bazali ba politicien na kati ya bizaleli ya religion étrangère. Ce qui fait que ils ont créé une incompatibilité na kati ya kozala na bango o lobi ke député ba voter a komi ko kima population. Oui, il faut kima. Il faut kima pour nini? Pour population na kati ya conscience. Et ba yebi ke soki ba voter ye a kozala porte-parole na bango pona kokumba ba desiderata na bango. Et si quand il y a des gens qui ont la population, mais il y a des gens qui sont incompétents, il faut ça. Il faut qu'ils mette. Tant que vous avez changé de classe politique, vous changez de et il y a des gens qui députés qui sont dans parlement, qui sont députés à Sikate, yangote lelo bozalaka na yango ozokabola bato mwa loso mwa bassin opesi ba mama na biso mwa maputa obengi ba cameraman bazu ba image bobosebo ba media nyonso boki kolekisa yango onesaka te fo bata bongo fo kobalaye kolongola bango bata sika baya bozana ba makambo wana te na mutu yango asika ozobenga mutu asika na bango bato ala bamba kansa nini député pe azosala campagne nga nazande kona bino boyebi question nazana muketo kabolaka donc net musala député zasani ko kabolaka na bato eloko. Est-ce que yo zali na mandat ko kabola bato eloko po kabola bato eloko nini? Loso Thompson to t-shirt te salande mobeko e ko sake moto na mosala oyaye a se retrouver na ki congolais azali congolais a se retrouver na richesse au Congo ezala kana yango bo salande mibeko sur base ya wana yango biso totele melaka bato balobaka renouvellement de la classe politique. Renouvellement de la classe politique la kisite ko longola ba bazali aussi bakoli kocha mususu te ezali to renouveler nouvelle figure il faut ezala kate kila ningeleka les mentalités na bien les mentalités na pluriel
Ça n'a rien à voir avec Bilongi. Et ça n'a rien à voir avec Bilongi. Pambate, moi, je suis à 6 classes à l'université. Na 25 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans. À la nouvelle figure, soit contre la politique. Oui, effectivement. Mais, pour avoir un diplôme d'État, à Kende ko senga papa na bono mana ba mbongo suivi. Suivi na la corruption. Na université, à pesa qui professeur mbongo branchement. Corruption. Corruption. Mbala muso a distingué na corruption jury pour azo mention distinction. On a futur cadre mboka. Futur cadre mboka. Ko mutu wana chance moko epesameli azo esika moko ko diriger mboka. O yé moko ebike ba échelon nyonso na gravure ezaki na mutu ya politique te mais nazeka ko corrompre. Parce que mutu na ba ile esko yepes ko ba comme tourner ba corrompre. Akoboya corruption na likango. Nini ko saka boye la corruption. Po ezabiselo yé moko ezala kanango. Si azotanga kelasi déjà comment déjà corrompu déjà avant que toi soit non libako ko kamamboka. Avant que toi la corrompu azana le corrupteur. Donc yé moko za agent ya corruption. Titre nyonso azana ngo ezali fouille ya donc ezali fouille ya corruption. Donc nyonso wana ezali biloko oyo mitu ya batu. Ya mona kana mboko soko lobi neti malamu président babinini. Ah malamu président ali sera ali mbongo. Surtout biso to religion africaine. Tant aux autres que le bateau soutenu président de la République, tant qu'il y a 4e président, allez bon, pour nani des corrompus. Bakona na mentalité à corruption, babi question ngo babola mamutseke fosani. Faut appeler soka eloko. Parce que batu wana ta le bibon, to lokolo baza to tcha ba mususu. Ba onyo so bakoya lokola ba utika na école wana ya mundele. Formation ya mundele. Basambela kana ba église ya religion ya mundele. Baza ba inutile na mboka oyo. Na société na so baza ba inutile pambate. Religion bango ba pratikaka. Religion na bilimo ya religion ni lukaka bolamu ba indote. Enseignement ba keko tanga scientifique. Et pesi bango te compréhension ya bolamu mboka kasi tindiki bango mingi na kolula kimundele. Yango mona tango ko mokonzi eloko liboso zani. A fois provoquer voyage moi kepoto. Pour kana déjà fois kepoto. Alula déjà kepoto. Soka zuka mbongo pousse ni mwandambu abana nga fa batanga na poto. Imagine-toi un politicien congolais. Anano batanga na poto. Ozana souci à école à Congo bon. Yo soki obeli faut que nous soins appropriés, bien soins appropriés na poto. Ozana souci. Bopito ya Congo zala en bon état to na matériel à solo. Mais aucun hôpital na poto kuti ndeko no congolais pas aza médecin, na ka hôpital to infirmière. Donc ça veut dire que matériel ndezo zanga awa. Donc, bon, nous sommes qui la sillage politique et quoi sont matérialité pour que le matériel musika. Ceux qui te poussent ma kansi musika na vision élevée. Yo dirigeant politique nous sommes qui dans soin na poto au fin de service médical en boka na yo. Vous savez que vous avez incompétent pour atinate. Yo na quelque ba zatina. Mo continuons surtout dirigeant politique nous sommes qui dans tant que ça va na poto. Et alors yo fin système éducatif au na Congo. Comme mutu na nesika luka ko bongisa ya zofinga po kende ko appuyer bani ya baninga. Siko batu wana na oyo azotanga asisi kelasi lelo envisage à poto. Te toi la posa ba nouvelle figure te. Toi la posa ba nouvelle pensée. Bato bazomona autrement. Donc e ko kipe ko sa robeka ba ndeko to so lobelela pe awa même ba bongoli siko ndema. Ba bongola nde. Po soki ba bongoli ba koma utile. Ndakisa. Président Chilombo na mikolo milekaki azaki moto oyo azaki na bonkonde liboso ba dirigeants occidentaux. Mais to komi na période moko kaka sika awa alakisi dirigeant occidental en face que te ta on essaie leki déjà. Ya komone la so bino ko bino ba tata biso ko bana nabi nabino. Donc ezaka ka yemutu mais a changer nini et moneli. De toi pour ça ba congolais ba changer moneli. Ba longone zika ba yo kata relation na France keba ba yo sera na France parce que makasi ba ko boma yo ti ba parti politique mingi na biso bazo tsa ba drapeau même ya États-Unis na yebite soki pe na États-Unis pe bino bosa ba politicien bino mutu bomela ka biso ba makanisi wana to yebite na ba États-Unis na Europe pe soki biloko de sala maka ko kende kutuna nukuna musika te dirigeant politique azali ko concourir na koluka kozwa poste na Congo mais chaque jour azana ba couloir ya ba ambassade ya ba mboko occident azo sa ba mobile pour kende koluka appui ya occidentaux ba parrainé ya comme mokonzi na Congo a ko servir Congo to servir bato basungaki comme président
Donc, pour nous il faut en tout cas changer la philosophie indépendance. Mon vocabulaire indépendance, les politiciens congolais bayebi yangote. Quel que soit le titre, nous sommes batangela bakelasi. Forme nous sommes bolobela français na anglais. Vocabulaire indépendance bayebi yangote pe ba comprendre ka yango malamu te. Souveraineté nationale bayebi yangote. Yango na biso tozali ko proposer soki population lobi élection. Muto ina discours pas na yo. C'est la mwanda momele tata mukela pesa yo. Obimisa na kati ya maloba na essence ya nationalisme. Ya bolingo ya mboka ya makasi, sens ya patriotisme pour ceux qui kaka ezate. Le bac est inutile. Le bac est inutile. Luka mutu mususu oyo komona ke azali ko rencontrer esprit nationaliste ou ezali ko luka bola mboka. Ba téléspectateurs bozola dabiso na manaka na biso ya bayindo to telema lelo benese spécialement to solo belaka sur politique ya mboka Congo to yibiete to za na période électorale année moko électorale pa ewape déjà aux 4e fois to linga to salisa so to salisi ma pour 1er décembre ko mo la 4e fois to voter mais ba Congolais ba saka chaque fois qu'ils va voter ba yaka ko regretter atala kutu ne lengo to so la série yango kila ningeleka bolobi ke ba politicien to ko changer classe politique de sengel motonde akoka ko bongwama bato e moko moko pe malamu pe bazali o ki na ba secteur azali mais awa ne to belande la majorité ya batu o bazoni ko la batu koto IGF azo sala musala na yango azo belela IGF azaka na pouvoir ya ko sala enquête ya komona ba infraction banani ba yibaki asali rapport na ye c'est tout o etikali justice nde sikonde moto sengeli a se saisir na dossier phénomène moto zo vivre na kati ya mboka na biso yibaki IGF pesali pe ba enquête ba monique moto paza moyiba akepe même na justice ba condamner pe moto na sima mikolo bo liberté provisoire abandi ko bela o sengeli ba évacuer ye simbite ba pese liberté nenga ba pese ka liberté provisoire boye abupi ya dossier na esili to rappeler to zwa premier ministre na kati ya mboka oyo a bénéficié na liberté provisoire Bruno Tshibala abimaka na liberté provisoire petit ba nommé premier ministre type lelo histoire on peut si là lelo la majorité ya bato ba komika ka yiba na mbongo ya l'état soko koti na sima après 2 mois 3 mois moto ebomami ale ba peso liberté provisoire et sili na ngota ngo bimokomi ko belela ngana zo soutenir mokonzi ya mboka ngana zo soutenir vision ya mokonzi ya mboka ngana za na union sacrée c'est tout na nyonso na to loba nini bino bozo mona te ke zane bato mutu bazala base faut que ko tia bato na nyonso mupanzi peuple a sanctionner bango a voter bilongi ya sika ne bilongi ya sika na ekoka kote mapote bango nde ba mema mbongo na kati ya mboka. Oui, tant to loba bato ingeta bato to ba individu ka oto mona wana te bato ata oto bilongi ya sika mais ceux qui ba na mentalité ya ba o wana ba otiko bebisa ka to mona ka les mêmes causes produisent les mêmes effets et ko zonga kakati biso to ko loba neti nini population bo voter lisusu te po azande ko yamboka na biso yekolo na biso mpangi ya mete ceux qui ont la députation nationale voter par rapport à makanisi o azali ko la kiso ete en tout cas akokumba mibeko akokumba ba proposition mibeko o azali ko rencontrer bomo na bino ba problème bo na société na bino et puis bon sentir degré de sincérité mais la campagne mutoya na discours à mabe ça te biso to lekeli ba cycle nyonso wana ya discours moko oya les corbeaux les renards ozo flatter ngai na kosala bwenga na kosongisa boye o nyonso balobaka bakosala ezalaka mibeko te balobaka na kotiela bino mai na courant na bongiselo no banzela na kezala molobeli na bino molobeli yango na likambu nini ndeko eska na zola musama kansa population na uti kozala dernièrement na assisté na audience moko na tribunal de paix moko songolo na mboka na biso dossier moko ezaki avant dossier na ngai na bato tozaki na bango na dossier ezaki ko confronter bakoutumier na procureur général oyo ayemetaki azali ko la plaignant na bango bakoutumier bakundi moko na bango coutumier na mabela lupango
mais procureur a pekisaki bango. Parce que Mobeko ezali ko condamné ba coutumier wana sur le plan pénal na Mibeko à Congo. Eza Mobeko ya 1937. Donc Mobeko à colonisation. Il y a le pango. Il faut y avoir des autorisations d'aller dans l'état pénal cimetière l'état sanabo à Bongisa. Mais l'état on a l'état colonial. Parce qu'on a mis une oh de Mobeko ya 1937. C'est 2023. Qui 2023 na cycle nous sommes au changement il y a mandature ba députation il y a ba député. De batalo quand c'était que va changer Mobeko comme son il y a ba congolais ndenga sika. Donc pour dire que bazwa katangu te ko réfléchir sur ba vrai problème ya société. Yango na biso tozali koloba boye. Na ki politicien na biso attaque homme spirituel. Tozali ko ebisa population. Bomoni bato nyonso bomonaka o baza déjà lelo baza lelo. À part bango bilongi okoya sima botuni ozaka na parti nini chef ya parti na ye soki asa dirigeant mboka oyo botali cursus na to parcours na ye na ba mandat nyonso azalaka PDG azalaka ministre bilan na ye ezalaki ndenge nini azalaka ministre économie azalaka ministre de Sikabwe azalaka PDG Sikabwe bilan na ye asala nini na bisika alekela soki asala malamu nde muto bimi na parti na yako na nini akoza na moralité pour ko sala bolamu na mboka mais ceux qui a salé le côté kasi bimi na parti na yako na nini mais azako sala fou ya patron na ye pour ceux qui a fou ya patron n'était patron ko longola ye lobi na population nini zo senga abana ko landelela mutu population lelo est-ce que population congolaise vraiment qu'il a ningeleka to mitu lobela est-ce que c'est informé qu'il lelo sokotali lelo la majorité ba congolais ba c'est informé té ba congolais ba yeba pe kutu ko makamune zo leka na kati na mokili la majorité dans l'obité ba congolais nyonso mais une grande partie ya ba congolais 60 à 70% ba congolais baza na accepter information sur tant ozolo ba bongo ozo montrer que et ko apporter loko moko te na message na bato wana ba yebi kuta pa bon bazaka ke muto ayeka na t-shirt na ye bo voter ngai bo moni ngai lelo omona ba obaza na la position lelo ba koya ke président Chilombo akosibino to bengana ya kende et ozala kaka bongo kaka to bozo ke population fo yeba population waza informer te ko yeba makambo na ndenge nini yango wana musala na biso ya ko conscientiser conscientisation tozali ko sala na ba domaine nyonso ezapo oyo yoki biso azwa libaku ya ko sola pena ndeko oyo akutene kasi ndeko na yoka biso te éveil ya conscience et bandela kana moto moko po kende ko atteindre masse oyo ka azwi libaku ko yoka biso a véhiculer oyo ya malamu ko zepa na biso population to lobeleza population congolaise bande ko na biso yanga ipe ya yo eza yo pe congolais soki ozela keloko moko songolo na élection na mboka oyo ozali maître ya destin na yo pona yo likambo na malamu ko kokisama pona yo bolamu lizilaka pe ko kokisama te nezo sengela ozala déjà averti oza déjà éclairé en avance yango tina toye ko banda ko milobela makambo na lelo élection za lobité eza mwa musika kato banja ko milobela lelo po malembe bo banda ko lamukaka na 2006 boyoka ba discours nyonso boyokaka bo votaki nini lekaki sima 2011 même 2018 lelo tozali na cycle tozali ezokena ko toucher fin nango boyebi ba promesse nyonso ba politicien ba pesaki biso avant tokota to sélection 2018 bo sala bilan concrétisation ya ba promesse soki yango te mais bozo mayele tobi bakosaka mwana muke mukolo bakosaka mbala mibalete mais baza pe ko reprocher na bino kila ningeleka soki boza na posa ya lisolo na pouvoir en place boko bimisa population soki boza na posa ke boye ba ndenge nini boko partager gâteau boko bimisa population soki par exemple pouvoir en place alengi une élection ndenge oza na 2023 soki pouvoir en place amoni ke azana makokita ke na 2024 bino boko senga population abima bobo eloko wana mais boza na kati ya mboka o to ya dollar ezoko mata biloko zoyeba na prix te lelo osombi eloko osomengi na 6000 francs lobo yokutango 8000 francs na mboka o prix ya transport mutu na mutu azotia na ndenge ya lingeleli lipa o koko ya mukie kaka na kotanga kombo ya société yango te ezalaki 200 francs ekomi 250 lelo neti tozosolola boye ekomi 300 francs bandeko bacomprendre bamoko lipa neti wali kolobelela wana compagnie société bo besusu lipa mo balobaka soki ekangaka mokolo badimine yango bamatisi yango prix
silence na la politique. Tous les deux camps, na opposition, na pouvoir. Bolobela ka yango te, bozomona yango, tu éviter. Lipo biso to liaka na obino bolia kese bo keseni. Biso loko to soke no wela mutuka, poto kene misala, na bino bozaka bokoti na kati ya ba jeep. O eza climatisé, biso na bino vieze bo keseni. Pona nini bongo et loko ils ont touché peuple population dans balamoko bino ba politicien bo excitaka biso to marché sériango mais o ils apona ba intérêt ba politicien pour ba poste na bino tala ndenge bo misisaka biso Rossi Mukeni ndeko na biso Thérèse ndeko na biso o ba tseka biso pona makamba ba élection salami lelo ki na bénéfice ba politicien o le peuple ko to soki to lobi ke to songa na 2017 ba politicien ba biso ke to ko cette élection 2018 awaboya na yo ba te to tseka na soka na 2018 pona ni bokosa mitema mabeti na niveau ya bongo bino ba politicien ki laningeni matondo mingi ndeko na ngai ezali malamu ndenge ezali ko ambale biso nyonso liboke mo ba politicien kasi zwa biso lokola politicien oyo aye na nouvelle vision oyo aye na makanisi ya bokese na ba politicien oyo nyonso bazalaka oyo lengo toze ko dénoncer pe ko alerter population na biso ayeba banani yango bazalaka liboso na ye ayeba ete bakosaka lobi bakoso lisusu te bakosaka mokolo mbalaka moko bokanisa nanu bato wana babimisaka bino libanda kaka pona makambo ya ba poste article songolo ko toucher bo constitution songolo te mais batindaka bino te bon marché pona makambo o ezali kotala vie na bino na mibeko ko garantir vie na bino et c'est population bo ebeloko moko vie na bino e ko changer na bolamu te pona elongi moko songolo zu pouvoir to elongi moko songolo esanini elongo te vie ya population evandeli na kati ya mibeko mibeko président de la République te mutu avotaka mibeko nyonso mboka azali na pouvoir ya ko s'imposer ndakisa nti président Chilombo auti ko sala ordonnance agréé le 6 avril comme jour férié mais mibeko nyonso ya constitution te mutu ko sala yango ezali mosala oyo ya parlement mibeko on peut respecter pe yango te ata to sala ba texte moko est bien faut esika na bo souligner qu'il a ningeleka ba texte c'est bien oh so vous tala pena ba ke oui ba congolais ba vivre na ba conditions moko est bien mais sur le terrain ezalité constitution congolaise bandana premier article nango tina article nango asuka ezo garantir bien-être la population te pona nini ezo garantir bien-être la population te yango moko na constitution ne salamité conformément à la réalité à vie de la population congolaise. Quiconque a défi na Tchébino, boye bisangai soubassement, to sur base il y a quel document, to quelle origine, il y a constitution congolaise, na réalité il y a vie africaine. Constitution congolaise, ils ont tiré origine dans la constitution française. Donc ça la réalité mon côté na ba français. Toi na réalité mon côté, tu parles pas côté mandat référendum une fois. Et la constitution française. Il y a bisoté. Bango kuna basala ba république. Qui dit république? Et loko bato banso. Li kelembate. Ce qui ngana lié si mayamu kolo songolo pe pour ça nini? Okolia. Ba démocrate na ba républicain. Ba gauche na ba droite. Ba socialiste na ba nani. Basali li kelemba na bango. Biso ba kotsaka so na bo wumbu colonisation. Tant que tu as indépendance, oyo bakosaka pe biso na simulacre indépendance. Nesika tozonga na ba royauté na biso, tokoti mamona na république. Ce qu'on fait to na république na forme na biso. Tokoti na république na forme na bango. Et pas na bango ezali kelemba bo e pas nsuzani. Et pas nsuzali kelemba te. Ezali kelemba na bango biso to comme ba deuxième mitu na bango. No moni dirigeant occidental azali ko imposer dirigeant en Afrique. Où il y a travaillé au service de l'Occident. Donc, politique française en Afrique, politique américaine en Afrique. Donc, il y a le deuxième mutuo qui est en bango. Oui, comme ça, il soutenir qui mutuni ali kilemba oui achaka kuna. Donc, biso awa fallait tout banner tout le canot ko bongisa no mobeko constitution et comme à la congolaise. C'est pas ça que la démarche ko abolir constitution. Ezali ko pasola mobimba do pasola yango. Mais politiciens mona na bozo ba nyonso ezali ba politiciens miyibi oyo ba corrompi oyo ba urbanine. Pona ba ko changer constitution ezotala nini? Mandat président de la République. Té. Asa ne pe muto ko ipo ko kufa to pa ko longo. Pa pe lelo lobby. Mais ko longo pe ka po foka ka longo.
constitution est que la résumé na mandat président de la République to na gestion ya pouvoir. Constitution il faut que ne côté la bola peuple na domaine nyonso. Nde wana soki population wana ebike bola munangeza na kati ya constitution. Un jour osani akoko telema pe pona koluka bola mwa wana. Kila ningeleka télévision salingonga to benzi suka ya manaka somo kolomwa lelo mais bo tikale ko ya no la biso yango te to ko kabona boete. Nini ko senga na bino bande ko na bino ba politicien. Aena moi loso zo kabolela ba maman, moi liputa zo kabolela ba maman, moi basse zo kabolela ba maman a mobiliser ba cameraman ba ye. Ba zui image a kena ba média nyonso ko ko lekisa na ba réseaux sociaux. Moi conseil na classe politique wana lokola to koba ba téléspectateur to koba na sujet oyo makanisi ya kolamusa makanisi ya population vis-à-vis ya élection ndenge yali ko ya to koba pene na yango pe bo kopesa numéro ya téléphone eza pe na bande ko mususu ba association ba jeune pe mwa mingi ba lokaka pe ba mate ya malamu boye ba ko pe ko benga kila ningeleka po ote ya bango pesa bango pe mwa likanisi moko ya malamu malobe pe na bino to bendiso matondo mingi ndeko na ngai nde sika tozali kolamusa makanisi ya bato wana bayela kabino ayiko kabela bino eloko mais yo faut mituna eloko kabelo le eloko leo combien de jours au sein combien de jours na vie na yo oko pana te que vie no dépendant eloko apesi na te donc ndeni bako somba conscience na yo ne eloko jour moko te zala moto bako saka lobika silubi bako sosute pona nini yo faut kanzana azwaka combien na mois moko azwaka combien dépense à Libino 100 personnes 200 personnes ote ya kabaka ya sungaka batu oui asungaka bino sur base ya nini kasi mbongo yo bino bosunga ya zwati mbongo yo bino bosunga ya zonne bo komisa esika wana azo sunga bino te azo kosa bino na ba miette biso tozo interpeller population congolaise to pesa bino exemple mo concret ezala mutu moko na mboko le loi za président ya chambre moko parlementaire a diriger la ba ministère a diriger na ba entreprise publique parti na ebimisaka bato ebele pa réclamaka ba poste na gouvernement sko moto wana photo mituna soki candidat mo yeli boso na uti na parti net o wana yo fo mituna parti oyo eso sala ni pona bolamba ba congolais po chef nango ye moko a diriger Congo na biteni ebele na moralité na ye en tant que dirigeant asala ni na malamu na domaine songolo aleka sko yo moto uti pa ni na malamu memela biso ceux qui posent la question na tuni bino pour na dirigeant politique wana on a boy ko tanga kombo kasi bo comprendre boyebiye bo tuna on a ba dirigeant politique ba parti nyonso ceux qui président wana titulaire nango ceux qui ba benga ceux qui nani wana ceux qui autorité nango wana ceux qui alekela na makambo ya corruption na mboka oyo mutu nyonso uti pa ne bo voter ete numéro ya téléphone kila ningeleka numéro ya téléphone ezali 089 98 100 58 089 98 1 0 0 58. Bakoko baloba soki liboko ya gauche kabi ya droite ye baté soki ya droite kabi ya gauche ye baté moto soit disant za censé kolukela batu bolamu aya kabeli bino mwa kopo ya loso a mobiliser ba cameraman o surtout ko na ndako bo baso l'action na télévision ne ba bande ko kabolo kopo ya loso. Est-ce que moto abongo penza est censé vraiment bino bo porter penza soutien na bino epa na yebo pesa e voix moto ya bongo est-ce ça pena dini ke bino bo voter akabeli bino ba bassin ba caméra ba caméraman ba filmer bino o voit na ndako bazo la na ndako quelle humiliation li peso mata awawa to ya dollar ezo mata mokolo na mokolo o tika 10 000 francs ya wenze bazo ebiso ke komi moke faut pesa 12 000 13 000, 14 000, 15 000. Bato na bandako ba komo ba coup direct. Jamais ba politicien ba bimisa bino to marché sur babelo ko wana. Bango ezaka respect la constitution. Oye ko zala ba intérêt na bango ta ba okende. Ba masolo ba gagner ba poste. Toko samaki, toko samate. Ba yino to telema oyo. Ya année oyo. Toko exploiter babelo ko wana so bino bandeko bozalaka ozwa combien moko boye. Na groupe théâtral na ye bake na kotiaka ba publicité ningo okabelaka bato babiloko po bamono mutu malamu oza mutu mabe ni po ni ko humilier bato na niveau ya bongo yo kabeli biso botika la brancher na manaka na biso ba yindo to telema na vom télévision to zongi se batondo mingi na fumu kusuke mzala pana na ngola elongo na DG kwa mambo
elongo na ndeko mbalo asungaki biso na cadrage ya émission mokolo mwa lelo pe na ndeko super asunga biso na montage invité mokolo mwa lelo ezalaki Kilandi Ngeleka awa ye na casquette ya Kilandi te kasi aye na casquette ya politicien oyo bazobundela pe mboka na eteni ya politique na présentation yaki ngai ndeko na bino Tambi Koka soko sepelaki na émission botikela biso bamituna tokoyamba biso Kilandi Ngeleka tokokoba masolo na biso kimia tata mokeli balongo na bakoko eza na bino tokutani na poso ya likoya mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele